Esengwe tondinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois na baye vraiment bozali ko tala ba émission bozali ko partager ko liker ko tcheba suggestion na bino tika nzambe alola apambola bino pe na ba abonner na biso en tout cas bo continuer ko s'abonner massivement boko zalaka décité pambate ao ezali esika oyo to analysaka ensemble to sensibilisaka to conscientisaka pe ezali esika oyo tozali kosala éveil patriotique pe ezali bongo chaîne na bino ya libération wapi pa yo tozali kotombola mongongo bisika biso na mayo bato bazali koloba na se ya libeka kasi biso tozali kotombola yango pambate tolingi ete kolola biso etambola malamu bandeko balandi vraiment yako na famille na ngai yako na ya soleil yako na libota ya mwasi na ngai wapi pai ba kufisi penza babale bandeko na ngai ezali pasi na libota moko komona na ngonga moko babale bakeiti ka nzambe alola aleka pena ko batela pe ko bondisa libota pambate o azalai ko sunga ndeko na makambo mwa bayike ye wana pe akei kasi ezali mokano ya nzambe to ko boya te yako penza na ya soleil na France pe bandeko nyonso bozali nzinga na ye boko uta bipai na bipai ko yako bondisa biso pe na libota tika nzambe alola pambola bino encore une fois vraiment yako na libota ya mobundeli Hervé Matata wana penza la banzi boko landa bilili awa lolenge kani penza na bolingo o tozalaka lango pambate tozali bomoko pambate soki moko azwi likambo esengeli biso nyonso toko makatikati na esika ngai na yebi pasi ya kobungisa baboti po ete nazali mwana ya etike oyo azanga tata azanga mama biso betike tolelaka mpato te toali penza baorphelin ndenge bolobaka pamba te tozali na bandeko na ngai ya mibali baoyo bakufela papa bakufela mama biso totikala kaka epai ya nzambe po ete azali père des orphelins et mari de veuve. Alors vraiment libota ya Hervé Matata yako wana bolanda biso na bokebi ndenge nini tozalaki bongo epa ya ba Hervé Matata ko bondisa ye pe bandeko bakendaki bongo na morgue to komaki kasi boyebi mwa mibeko ezali na suite ya maladie oyo bino moko boyebi e ko utalisika te na mopepe kasi bato bako banga nde totiki bandeko biso pe tozondi pona musala kasi bolanda bongo tozonga la biso na sima.
Nabiso. Bisika nyoso tokende katosa kelongo na mama o. Seki asa mama ya boli. Asa mama ya babo. Azali mwana ya ndaku na biso na katala. Ayeko kontribuer na matanga, kontribuer to kontribuer te. Asali ba émission pona matanga oyo. Mokili mobimba. Bayebi kelelo ndeko Hervé Metata kufani mamana. Nzazela mama wana. Lamuka waye. Yango na sengi. Na biso bana masina. Na biso bana changu. Na biso bana eside. Na biso bana lamuka. Dernier maboko bana poto bayo kamu. Encore une fois, merci na président Eli Pambate, après ça qui bongo et si ka kocha moto kesi, pe merci na ye encore une fois na kopesa lisusu mbongo ya kozwa babisi babale, en tout cas tozala ki bayike ndenge bomoni wana bato ba koyemba, bato ba kobina ezala ki esika penza ya ko consoler ndenge to bakala lokote ali français ko bondi sande ko abiso Hervé Pambate mama zalaki wana na ye lokola moto ya kopesa toli boyebi ete papa embalela mama alobi mama soko zalaki kaka na bomoi benalingaki batia au ministre éducation wana moto ya mabe alingaka zala te po ete mama abatelaka longonya na ba mama nyonso oyo ba ko sala mosala lolenge longo bani o bazali ba mama basungi ba ko pesa mibali na bango pasite ba ko betisa mibali na bango mabakute kasi maona basi delila yoyo zwi mobali nzamba pesi yo baninga mususu ba ko ke bansambo la ngonga oyo pona koluka mobali metala ndenge yo ko nyoko mobali na yo tala ndenge mobali na oye wana komi kobi mabima libanda akokumbela opeta mususu maladi ya mabe boya akokufa bino nyonso ba mama bozala ba mama na boya ki peta ko lobisa ndeko Hervé Pambate na yebi pasi wana na yebi choc wana na ngai kaka to vanda totala tolela Pambate atako bibili elobi na biso tolele longo na baye bazali kolela kasi ezali malamu penza te kokendaka mingi na ndako ya esengo bisika bato ba kosala ba festin kasi ezali malamu kokendaka na bisika bato ba kolela po kuna nde tozongisaka mayele ma biso na koyeba ke na mokolo moko ngai pe la kokoma lokola moto oyo akei tala tina biso tobonisaka mitema kasi na matanga topesaka bobele lipa ya mobimba wana tokoloba yango na mikolo misali koya. Merci encore une fois bandeko na ngai to le kasiko na maye mazali ko sala na mboka na biso to landa na video oyo ya Chilombo maye ya lobaki pona maye matali COVID-19. Les vaccins sont arrivés notamment à Kinshasa, mais vous ne venez toujours pas fait vacciner au moment où vos compatriotes arrivent quand même à le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai eu raison de ne pas le faire. Parce que celui que nous avons vu, c'est AstraZeneca.
Et ça, je vais vous parler très franchement. À l'époque du ministre Ténit, le sortant de la Santé, nous étions prêts, c'était à la mi-mars, je me souviens, à lancer la campagne de vaccination. Et je crois que c'était même la veille. Et j'ai vu cette information à la télé d'abord et puis dans les réseaux, je pense. J'ai transféré d'ailleurs cette info un matin au ministre pour lui dire attention, demain nous allons lancer la campagne, regardez ce qui se passe en Europe. AstraZeneca, je crois que c'est suédois, je pense, si mes souvenirs sont bons. Tous ces pays scandinaves, de l'Europe, de l'Ouest, etc., tous avaient pris la décision de suspendre, enfin tous, il y en avait 11 à peu près qui ont pris la décision de suspendre AstraZeneca. Pourquoi? Parce que, bon, ils estimaient qu'il n'était pas efficace, etc. Donc, a fortiori, nous, qui allions bénéficier de ce produit, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on ne pouvait que aller dans le même sens. Excusez-moi, je crois que je viens d'avoir la décharge d'un gentil oiseau, un gentil oiseau qui passait. C'est une bénédiction, je pense. Je ne sais pas si c'est un oiseau ou un arbre qui a laissé tomber. Alors, je parlais donc du vaccin, de son efficacité. Et pour dire que à partir du moment où ces pays ont pris des mesures de précaution vis-à-vis d'AstraZeneca, eux qui en connaissent les propriétés, qui l'ont fabriqué. Donc, a fortiori, nous, on était dans l'obligation de le faire. Donc, nous l'avons fait. Nous avons suspendu cela pendant, je pense, un mois, jusqu'au moment où, ailleurs, ils ont levé, mais pas tous, parce qu'il y a des pays qui ont carrément interdit l'utilisation de ce vaccin. Et donc, à partir de ce moment-là, on se pose des questions, et moi, je me suis posé des questions, sans être un scientifique, donc j'ai demandé les avis des uns et des autres, ils étaient partagés. La seule chose qui m'a intéressé, c'était de savoir, est-ce que c'est dangereux pour la consommation de nos compatriotes? Comme je n'ai pas vu le caractère dangereux, on a laissé faire, mais moi-même, je n'en étais pas convaincu. Aujourd'hui, il y a d'autres vaccins beaucoup plus efficaces, en tout cas ils l'ont démontré, et qui vont arriver à la mi-juillet, en tout cas au courant de ce mois. Et là, je l'ai dit, vous verrez, je me présenterai, je me ferai vacciner, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas eu tort, je le disais tout à l'heure à propos d'AstraZeneca, parce que, même en parlant avec mon homologue rwandais, au Rwanda, il y a eu 4 décès. 4 décès de personnes qui étaient vaccinées 2 fois d'AstraZeneca et qui ont recontracté le virus et malheureusement en sont décédés. 4. Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec ce vaccin. Ce sont des cas qu'on n'a pas vus ailleurs. Je ne veux pas faire la publicité des produits ici, mais je pense que c'était ça plus le problème qui m'a un peu retenu. Et voilà, donc c'était pas une arnaque pour dire aux gens, vous faites ce que je ne fais pas, non, pas du tout. Les prochains vaccins qui arriveront, vous verrez, mon épouse et moi, nous ferons vacciner. Bandeko balandi bino moko bolandi wana tata mokonzi ya Beton, tata mokonzi ya IDPS, tata mokonzi ya ba Rwandais, tata mokonzi ya ba Burundais, tata mokonzi ya bato oyo bazali na lolenge te. Bolandi bino moko la bako tuna ye mituna boko yoka ndenge nini yako yanola. Kasi na mituna oyo mizali pona nini? Biyano na ye bizali koloba ete yena nazwi tonga te kasi bakozwa yango tango mosusu na sanza oyo ya Sambo. Nde bango bakoyeba kozwa bakozwa yango lolenge nini pamba te bilo moko bolandi ya monaki ete bato baye bakufi bandeko na Rwanda mine na sima kozwa ba vaccin yango la mobangisa ki donc ya kotambola azali sans protection mon si longtemps troisième vague
eye bongo la République démocratique du Congo. Kasi ya linga ikosala bongo pona nini? Alingaki kolinga kobebisa ndeko waye po ete ndeko waye Martin Fayulu Madidi président eli tango azwaki vaccin atwitaki alobaki yango pe lisusu na lisikulu na ye. Kasi yango to kosenga ba conseiller boye bakamosala ba okosala. Pamba te ma etozali kobunda yali politiki. Politiki makao mususu esengeli te tolobaka yango poasa. Pamba te atako bato oyo basalaka makambo ya kobombama to pe ba proverbe ndenge biso tozaka nango ya lokota ya biso balobi toute vérité n'est pas bonne à dire dans le côté biso ya li français pour être pour les mususu to pe lo lenge mususu ya kopomola likambo ekoki penza kozala malamu te talatina na ko benda ba conseiller ya président Eli Martin Fayulu Madidi o bozali nzinga na ye bo sala musana bino lo lenge elongo bani bo sala yango penza makasi pamba te ya zali papa ya bana tala siko koto yo moninga alingi abetela ye kabali ya mabe pona koloba ete na sima ya ba vaccin wana bato mine bakufaki na Rwanda yango ya zaki sir nango te mais ye mutakoti si yango tala moto na mayele mabe kolobaka eta yebi likambo te ya yebaka kaka te seke muyembe akotisaki ba vaccin oyo bango na eteni ya yebaki te mais vaccin ya mabe ekoti awa c'est quoi azozela musu ya malamu c'est quoi mitune ekomi est-ce que président Eli azwaki vaccin so azaki aspirine to novalgine yango biso to ali ko bomelo ko na ko belaka koloba ete ba conseiller ya président Eli esengeli bozala mayele makasi parce que président Eli aza politicien aza président ya ba congolais tango bilo boza nzinga na ye bozala pena mayele ya koleka tango ya mibengi mpongo c'est que bilo pe bozali ba mpongo mais tango bilo boko suka mais azali mpongo boko dindisa ye na libulu pamba te loko oyo soki pe biso ba panzi sango oyo tozaka na peuple tozalaki makasi te pona ko étouffer loko oyo mais loko ebeti mbonda une grande partie pe balinga balongwa pembe la président Eli parce que atake moboti eloko oyo mabe yoko ekolia yango te potango yo le yango okoleisa yango bana yango tolobi bozala penza mayele ya koleka tolobaka boye poto tuka bilo te mais to koloba boye po biso pe to kosala mosala makasi esengeli pe to pesa kabilo maboko po maka mosusu papa ko ekosala yango abungi bino bolakisi boye bili solo ya Isaac akomaki miso motau alingaki apambola moto oyo azalaki destiné na lipamboli te po huta kobota mayaba Yakobo ezaki mabota mibale bato batanga ka Bible na lolenge longo banete Jacob atikala ko yibate azwaki ndo ezaki destiné na ye po papa na ye akufaki miso il fallait Rebecca zala po atikala na vision alors yango boni Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur moi c'est baluka ka ende pour moi ça zala ka bonheur yango moni biso to za bonheur ya République démocratique du Congo to leki to bana lisikulu ya Félix Tshilombo azali koloba boye alobi salaire na ye ezali misérable soki alobi yango na peuple congolais po ya zwaka mbongo mingi te Tshilombo la maloba ne sengela kota boloko Tshilombo yo zali na salaire ya malonga te kasi Tshilombo boni yo kabi 500 jeep oyo eza na 57 millions de dollars américains mbongo oyo yo zali kozwa te kasi se kozoteka minere se kozali koyiba. Alors moto lokola Tshilombo azo mérité prison na République démocratique du Congo azali moto oto betele maboko te po ete ye moko azoloba makambo azali ko se contredire ata ko na vidéo na uti ko la tsabino sengeli to kangaye parce que ya pesi mobeko ya 3e vague akangi biso na boloko akotisi biso na kati ya bandako alingi biso to bimate to pe mate mais ye moko azali ko yeba ete ba vaccin o yaki na Congo azali mabe kasi Tshilombo azo mérité ni azo mérité boloko Tshilombo ali moto to beta ye azali moto oyo to beta ye tikino na suka molimo moyemo zonge pe nzambe tata pamba te Tshilombo yela ba vaccin boma bato pe azali ko loba ete bato bazo ba vaccin cela veut dire ba kashine na biloko baza kolatisa biso bayebi ke retour nango ekoboma bato alors biso esengeli to sala Tshilombo lini esengeli to lapide ye Tshilombo ako mérité pardon e ba peuple congolais te yako kimantonga akoboma bato kasi siko na tuni Tshilombo motuna Tshilombo yo za na vaccin te bato ba akokufa na libota na yo cela veut dire yondo komela bango bato ba akokufa na présidence cela veut dire yondo yebi alors assassin ya boye tokoyi kopesa ye maboko te moyibi ya lolengo yo escroquerie ya lolengo yo mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman na ngai merci encore une fois la bino nyonso bande ko na ngai escroquerie ya boye moyibi ya boye assassinat ya boye boni peuple congolais to bikisa ekino lelo yango biso tozali ko kende ka ko évangéliser yango biso tozali ko kende ka ko beta mbela to lobi tango ekoki lokola ya kimi na
este tuerie oyo esalami na massacre bana este batelemi balobi biso na yo tokobebana balobi yo koyeba biso malamu akimi aye kozonga kasi na bokimi wana ya yebi te awa nde akimaki mvula na mopepe soki na mai aye awa nde akomona elubela biso tolobi tokotika Félix kimia te tokotika Félix kimia te Félix na ekolo oyo okopema te olakisi motema mabe na yo na kiloki na yo ya suka olakisi eto wali moto tokoki kopesa yo confiance te yango biso bakongomani tolobi tango okoloba okotekutala munoko me biso twali babolole te yo lobi yo koboma biso na esheki na yo biso nde tosibir na pasi oyo okende koyokaka biso nde tomona yango oke lembo banguluti yo kuna yo ye konyokola peuple congolais me biso tolobi na yo ete epai na biso pe okoleka te yango na yo kobenga babana Congo na lobi ba peuple congolais to bunde tumba oyo kozala malamu likambo ya COVID-19 esengeli to se soulever biso toza na COVID te bolandi bilo moko Félix soki ya solo troisième vague ezalaki ye falaka azala vacciné azali kozela vaccin ya malamu siko akokanga biso na ndako mpona nini tokondima kovanda na ndako mpona nini ebongo bapolisi ya bakomisi biso bilei bya bango mpona nini biso tokomi babolole bango baliaka likolo ya moto na biso pona nini peuple congolais tokoki kondima makambo oyo tango ye moko alobi ete akozwa vaccin te po aza sire nango te vaccin wana ebomeli ye bandeko na ye na Rwanda minei pe vaccin wana ezalaki malamu te yango ya kobanga kozwa yango boyo kobanga okobi biso na ndako pona nini inane ya souffrance kovandisa biso na ndako tosala te mibale misato ba geste barrière bolataka kachene bosalaka boye osilota yo moko yebi ete bisika oyo koti na mabe oyo sala yango nde okomema biso peuple congolais toboya kokota likambo ya 23h il faut sila babare fungbama bato bateke bato baleisa bana na bango toboyi monyokoli oyo kasi biso na bino tokende tokanyela Chilombo toluka ye na lolengo esengeli abima na ekolo Congo po ete ali ekolo na ete soki ya solo azalaki congolais alingaka sala te loloko oyo esalaki Muza Laurent Désiré Kabila Muza kotala ba Rwandais Muza iliala bango Muza vandala bango kasi alobaki ete pona ekolo etumba oyo ekozala molai pe suka te pe etumba oyo ekozonga na Rwanda bisiki etumbe utaki tala makila ndenge gangaki kasi ya Félix yango lazali kosenga na bai Kongomani ba oyo tolembi totelema to se soulever to bundele kolo wa biso po ete toyebi deja assassin na biso kombola ye Chilombo o alenge kimia kati na biso te bandeko balandi Bemba Gombo abengisi président ya Côte d'Ivoire eloko ezali kokamwisanga bandeko ki ye Bemba Gombo po abengisa président ivoirien aya awa bakutala basolola tala désordre na République démocratique du Congo akokaki ata kokende vers ye tokokai kondima nini ezali kosala babandeko na ngai bomba mabe Bemba Gombo atelengani Bemba Gombo asili mayele mpaka ebokulaka losako mpaka olangana bandeko na ngai tala lolenge koteri ekosalama na union secret salé likambo ya ba jipe na kenano wana sima ya ipapaka likambo ya ba jipe bolandi Nehemi Kabila yebisi Nehemi kende lokola ba jipe o eza don eza crédité to pomo la Félix kende koyebisa bato nyonso oyo ya FCC moto akozwa jeep ngai na longoli ye na kokweisa ye autorité morale akwesi Nehemi akie koyebisa bango balobi ba jeep biso te ba jeep etelengani mena ba jeep wana kombo nango kotumbama là vraiment tokozonga la biso sima te po eza mbongo la biso oyo Félix akabi po aza la salaire te azoka mbongo ya malonga te mais mbongo wana azwi wapi ça prouve que azoyiba biso mbongo Bemba Gombo na union salé secret lokola bakokende na course na bango ya maponami
Bemba akanisaki ke na koti po balongola mobeko oyo ezalaki komema ngai te na tia mongoloto na ngai na maimatali maponami. Pour qu'on se le dise, Bemba Gombo malgré tout mabe na ye, mais boyebi to embelaki azamwana Congo azamwana Congo ya bembe ya azamwana Congo to embelaki azamwana Congo ali pe na mwa bato. C'est quoi alobaki tango la koya na tia maboko kasi Félix na ba Rwandais bayebaki ke bakoyi kopesa eloko wana te. Akimi bapimeli eloko wana. Siko baye kosela e front po ba baby saye ba panza ye ya suka losilo po. Yango boboni Bemba linga zonge la rébellion. Yango boboni Bemba akosala par tous les moyens aluka président Eli. Po basala nini? Basala front abimisa peuple à la rébellion pour attaquer Kota. Mais makambo wana oya bandi ko sosola lelo. Soka sala ki yango ka tanga saki na lamuka. Est-ce que to linga to boya Bemba? Makambo ya komi ko chingola lelo. Soka sala ki yango ka tanga saki na lamuka. Est-ce que Bemba to linga ki to boya yeme lelo ko sala ni l'essence fait parce que to ko linga te moto okei nano o bosani okei kuna non kela ki olo fait la biso to linga ngote. Bemba bundisa ki Félix. Bemba yaki na rébellion. Comment koka ko bosana ke abundisa ki Kabila, abundisa ki système ba Rwandais, ozonga lisusu aussi longtemps yebi ke Félix aza pantin. Vandela ndeko na yo madidi, bo tambola ndenge bazo tambola bango na fumuzitu ya bino yango yo. Mon premier, que Dieu vous bénisse. Bazali ko vanda, balobi to sala front combat pe biso pe to kende. Mais lelo on paka keleki kula bisika keleki ezate akokaye basa na bango makambo. Yango tolobi to komi wapi na République démocratique du Congo. Alors il faut to quatre hémorragie à désordre o ezoya. To lingite moto la moto akei abengi bato na ye baya kosunga ye po minere wanele sakabango. Parce que tango bako sola bayokani ekozala nini to bunda to kozwa minere to bunda to kozwa mabele ndeko na ngai. Aussi longtemps bazo bosala ke ndenge to olo balabino boy na Congo central eza ya koinda tango la beta kambele yango na lobaka ngai o eza chaîne de bino libération na cause la précédente ata botali 500 nazo comprendre que c'est le temps de Dieu bato ebele te bakota kala bokonzi likolo po ezali lilusu ya ntonga chamois kokota te il faut za la singa kasi yo mikondi soko maloko ya busi nanya kolinga po biso so tolinga kaka amataka na mpunde ayokaka bilengi tolingi mpunda mais tokolinga kokonda te yango mbona lobaka tozala droit chemin na belelaki kaka awa na ebisi bino ete ba Rwandais bakoti 400 Rwandais orphelins oyo Denis azwaka wapi bango bamonana te acha bango na orphelinat nini Robert waza koopere Kabila aza koopere na beti mbela na lobi na bino ete awa pe na mboka oyo na cité Mobutu ba Rwandais batondi tala siko Congo central babandi siko kobima pona nini bayebi ete tango ekoki bakolia Félix na biloko lokola Félix akokoka te akosede tango akosede peuple congolais ba contourner biso alors to tika eloko yo te to tika yango te bandeko na ngai tolingi Congo to telema to bunda tokozwa bonsomi te ndeko langa ya solo bandeko la biso bazoya bipai na bipai kotombola tosala bilanga bananelaka tokota me tokosala musala te tango toza na lipanda te avant to esengeli mutu azala réellement libre nkona wana ekobima na kolia yango ndenge nini tolongi lelo lobi tango ba Rwandais bakoya kobeta biso masasi tokokima ndenge nini c'est le moment ya libération to libérer mboka to longola ba fantaisie tozo sala ndeko langa biso tout toza na souci ya indépendance to longona na ko dépendre na ba occidentaux na ko dépendre na ba Rwandais na ko dépendre na ba Burundais to sangisa misolo to sangisa mayele to bunde tumba bandeko na ngai
toza na makasi toza na bana ezozanga biso ba moyen ba politicien bakobunda te bango baza na course au pouvoir et pouvoir yango tokobanda ka kolela ka parce que tobandi depuis 2006 Bemba yaki na makasi abundi alongi mais alobi j'ai accepté l'inacceptable ezolobela bino lokote Papa Tshisekedi passe son âme abundi na 2011 mais enfin a continué na ngelo ba Félix ba précipité liwa poatiki la bango ebonga ya lelo na 2018 ba boma bato ba rosi ba kei bato ebele ba kufi likolo ya ba marche kaka poto benga na système occupation mais hélas Martin Fayulu Madidi yo avanda la faden asalité bande konangai 3 eza chiffre ya résurrection mais sengeli to c'est quoi bande konangai parce que 4 eza accomplissement ya liloba ya Nzambe 4 c'est la parole mais maintenant tolingi tokende na 4 oya nzoto le tokende na 4 ya molimo esengeli to bunda bande konanga esengeli to benga na système occupation après eya maponami pona nini bolingi tokende na maponami oyo tokoyoka lisu pasi na motema pona nini tokowela pouvoir oyo tokokoka kozwa te soki tobundi te c'est lui qui veut la paix prépare la guerre. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. État de droit salami à Tchizengo. État de siège salami à Tchizengo. État d'urgence à Tchizengo. État ceux qui solide à Tchizengo. État malade à Tchizengo. État à Tchizengo. Siko bande konanga. Est-ce qu'il faut que des cas na processus oyo? Bino pe bato ya mayele bokota kape mikanda. Boko mona pe na liste na bino ke mapona meko simba. Bande konangai na France bisiko balia kamalamu bisiko olwa me basala ki mama pona mina bango awa soki ya ba région me bato bakenda kite mais comment biso ba congolais to ko kokata te ko sale lolo ko bande konangai yango to ande batu to akabatu te na awa nde la silisi tika Nzambe ya lola abondisa mitema mabino apesa bino molimo ya kanza apesa bino molimo ya kotambola na solo lokute tondi banzoto na biso posema beleki yango to okokoka kofungwa mate soki biso nyonso tozwi bolimbisi ya masumu tokozala souple milimo mabiso mikolongwa na boumbu milimo mikangami na boumbu likolo ya biloko mabe lokuta moibi kobomana kotongono bolingi course au pouvoir bolingi bengai Yangwana Congo eko marché te Somme 51 livre ya repentance et ingela na kati ya mitema na bino bosuko la mitema na bino nzamba kota bana mvuluzi bana bilaka tango yangoyo tozo koma na 2022 bokolo banini on les fait progressivement ndenge bino bolobaka non et loko mususu ezali tout et loko mususu ezali pe tout mais oya Congo ezali oche toche tous la mibali na basiko to bunde tumba. Merci encore une fois la bino bateau botali biso vraiment en direct que peuple bateau botali biso en différé que Dieu vous bénisse. Merci na Juka M na Flonsa, merci na Maman Célestine, merci na Nita Babé, il faut que yo moto ingeta la bana mvuluzi partout où vous êtes que Dieu vous bénisse na bambela na ba condoléances na ba soutien na bino Nzambe ya lola abattre la bino na ba conseil na bino vraiment Nazala Kalango, boza pété, boza la branché, makamba kitoko ezoya, na chaîne de la libération. Merci à l'équipe technique, wana moni bongo kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur Dacosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Dieu, directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi, parrain Bemiso Babiso, mon ami de tous les temps, Junolo, soit que Dieu vous bénisse. Yako na Papa Willy, guitariste ya Fali Poupa, wana molonga n'est pas koufeli maman, na banza enterrement ezalelo, en tout cas biso tozole la bino elongo Nzambe alola batela bilo dalida bayoko et songote na kankola bomeka yoko lofo kota kwa kela mbelongo vraiment papa na ngai na Australie
ndeko na ngai Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna kala vraiment makasi Lick Makanaki na Autriche ozoyo kanate qu'est-ce qui ne va pas bakula kaelo sako ekinyo bampangi ya munu ingeta na balanvuluzi partout où vous êtes que vive la République démocratique du Congo ba pour mettre Angola no bondi ya botard de bonoit na RMI ko komela bino la reine queen Mamour d'Angola na mokiteno Florence Matondo Bido na South Africa père double Guy Lompinga na Nana Lompinga Guy Pascal Tabu yako na ndeko la biso oya kufi pe na Angola ba kokunda lundi soki nzamba yete tokokuta na bilo na mikolo mizali koya bye.